Ba maman to sala ka attention to pekisaka bana na kolokota biloko na nzela partout oyo ba otambola to sali bongo na Lyon mama oyo la koyi mama kastanga zaki na âge ya 15 ans alokota ki bongo bague magique le kone komela kiye tanga lokoti bague magique na butu nango batu ya mikuse baye kosenga ye bague wana epesaki pasi chambre ezalaki molili namona kaka na mbeto na nga lumière makasi kaka esikanga nalalaki pa bato mosusu te lumière makasi namona bato ya mikuse banene wana ya bablon banene ya mindele ya bablon bazingi mbeto na ngai bazingi baliboza na eloko na biso babi na eloko na bino te na yebi bino te abi oui qui y a notre bague oza na eloko na biso papa natala bague wana ezopela mwinda abi qui y a notre bague donc tu vas faire ce qu'on va te dire tu es pour nous maintenant babi non oui nabi non j'ai ramassé je ne suis pas pour vous je vais rien faire papa batuwana balobi tu veux rien faire tu vas voir batuwana bamuso bazobenda na makolo papa nazwi maboko na nga nakangi na mbeto amabende wana neti hôpital tango biso tozali koboba mpese na ville ya nguba ya Kinshasa to na Congo démocratique stala awa na Thailand bazali kolia mpese ya minene oyo tobwakaka oyo baliaka kaka na wese bango baliaka yango lokola aliment normal kitoko awa toza bongo na Thailand boza komona mama wana aza kokalinga nini aza kokalinga na ye bampese likamba kokamwa pese oyo to negligeaka na RDC pese oyo to negligeaka na Congo awa na Thailand mpese ezali en voie de disparition likambo ya kokamwa bandeko botala ndeko oyo aloni bongo aubergine ma ebimiseli ye bitabe Radio Collective Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Insécurité na ville province ya Goma en pleine journée salama kibongo na 14h15 minutes ba un civique bien armé ba arraché bongo moto ya jeune garçon obali komona esalami na quartier qui est chero et pesi passe ya kosakarate insécurité côté ya Goma kuna esthétique e boma vélo talande ko oyo ali ko sala cérémonie ya ebite na nganga to bali ko sakana ko benga molimo santo kasuka nango moto etumbie suki aziki na mutu mobimba pasi ya kosakana te ete ya bino baje basala ba msunda baje te kaka pamba boye tala ndeko yo apera ko perdre vie na ye pour rien kaka bepo na buzoba tambola na mokili omo na makambu ndeko o église ya marque ndenge nini obali ko tambola lokola ba matirin o yesa koti na Jérusalem to ndenge nini tolo bate to ko développer yango kaka na émission ya lelo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana
Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas plutôt kuta na kapona ko beta masolo. Ya makamazali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, mais particulièrement ya biso batu ya mangala ba obayebi ngai longoni ya matondo ezongo mboka bino. J'en suis très flatté. Kasi ba obayebi ngai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yambo to batela lisolo ya mukuse o exemple na mulaite comment est-ce que moi na o ya 15 ans alokota ki bag magique et bendelie makambo e bena ki mukolo to ko développer na ba titre o bomoni wana na sommaire. Kasi yambo to banda tika to pesa mbote pe longonia na mama Charlotte Pigeon à Londres. Bo combien mama Charlotte Pigeon à Londres. Ya papa Ibrahim Yannick Luta. Nzambe na nyonso. Voilà, président orchestre Pesa Tango. Pour combien c'est que bien. Maman Charlotte Pigeon à Londres, c'est que bien. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Bango peut-être maman papa, basa balandi minene ya radio lokole télévision. Koyoka pas cité, koyoka sonité, kobanga te, soki anniversaire na ezali, communiqué nécrologique, nyonso to lingito bayo na radio lokole, benga biso toko sala yango po ezali oyo télévision communautaire. Tokene bongo na République démocratique du Congo, précisément na ville ya Goma, et pas insécurité, salami ya kosaka, bandi ya kosaka na tete, ebi ke kotokuna, ba mouvement ezali ya mwa keba kasi, Tina Moy na 14h15 bobimba jeune garçon oyo asaki diplôme d'état basombela ki moto abale ko débrouiller transport mais ba un civique sur personne ba beti ba bal ba botolier moto na yo na biki na liwa jeune oyo sala bongo na quartier Keshero ba de Goma ba pour ça de ngwan Keshero to c'est na l'état vraiment à renforcer sécurité côté à Goma kuna sinote mawa mingi pe si passe ya ko sakanate ce qui aussi information sur to kozong la bino pour na beaucoup plus de précision likambu ya ko kamwa bandeko nyonso la kindoki te nyonso la kisite tala ka sindeko oyo aloni bongo aubergine kaka mboko oyo mais ebimiseliye bitabe ya aubergine bitabe pena même chose na bitabe otoliaka kitoko landa formule wana yo peut-être okosala yango so linga kosomba bitabe na ndako te tala formule oyo olona aubergine ebimisela bitabe landa nan. Avez-vous déjà vu un aubergine faire pousser des bananes? C'est la première fois que j'assiste à un phénomène aussi étonnant. Regardez cette grosse banane jaune et blanche. Je peux dire qu'elle doit avoir une origine très spéciale. Voyons donc, comment l'aubergine fait pousser miraculeusement des bananes. Le jeune homme a d'abord coupé la tête de l'aubergine. La longueur est d'environ 3 cm. Il a ensuite appliqué une couche d'huile végétale sur la surface de l'aubergine. Il a ensuite découpé des tranches d'ail et les a placées sur le dessus. Pour éviter que les têtes d'aubergine ne pourrissent, il suffit de coller l'ail sur toute la surface de l'aubergine. Prenez ensuite une grande banane, faites 4 trous à la surface. Les têtes d'aubergine peuvent être insérées pour la culture. Le fond de l'aubergine doit également être enduit d'huile végétale avant d'être inséré.
Une fois qu'elles sont toutes insérées, vous pouvez les placer dans le pot avec le terreau, couvrir de terre. Arrosez le dessus avec de l'eau et attendez que les têtes d'aubergine germent. Attendez environ 7 jours. Vous pouvez voir que les plantules ont poussé sur les têtes d'aubergine. Retirez-les de la terre. Les racines du bas sont également très vigoureuses. Il faut maintenant les recharger. Prenez de grands bidons d'huile et coupez le tiers supérieur de la bouteille. Faites des trous dans le fond et remplissez-les de terre. Si vous avez chez vous l'un de ces fruits et légumes pourris, vous pouvez également les hacher et les remplir de terre. Vous pouvez également les hacher et les remplir de nutriments. Une fois la bouteille remplie de terre nutritive, vous pouvez alors planter les semis. L'étape suivante est très simple. Il suffit d'arroser une fois tous les 2 ou 3 jours. Après environ 20 jours d'attente, les semis ont atteint leur taille définitive et produisent déjà de petites fleurs. Au 40e jour, vous pouvez voir, l'aubergine a miraculeusement fait pousser de grosses bananes dorées. Elles ont le même goût que celles que l'on achète à l'extérieur. La voisine mineure a été stupéfaite par cette opération. Plus besoin d'acheter des bananes à l'extérieur. Que pensez-vous de cette méthode de culture des bananes? Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à suivre. À la prochaine fois. bampese oyo ya minene oyo tobandeki komona na Congo démocratique oyo tomonaka na baétranger te mpona étranger tomonaka bampese ya mikie kasi na Congo toyebi yango bampese oyo bazalaka minene pene ya kosakana te tobomaka bango tobwakaka kasi likambo ya kokama bandeko na Thaïlande kuna mpese wana azali pena bilei ya kitoko ya normal ndeko asali commentaire asekisi ngai toyebisa papa Fachi tobandaka koexporte na biso to bampese wana mpo degré oyo tozalaka na Congo bampese wana en quantité industrielle misu bazalaka na wese musu na bandaku musu na bavalise musu na bagarde-robe bathaïlandais voilà bino na Congo ko tokopesa bino nga quantité industrielle tande baole bampesa Thaïlande landa tambola na mokili omona makambo awa toza bongo na Thaïlande boza komona mama wana aza kokalinga nini aza kokalinga na ye bampese likamba kokamwa pese oyo to negligeaka na RDC pese oyo to negligeaka na Congo awa na Thaïlande mpese ezali en voie de disparition donc bato baza nzinga na Fachi beaucoup koyebisa président Fachi akota na ye contact na gouvernement thaïlandais to bandako exporter bampese vraiment soki tokomi kotekela bango bampese et kokotisa mbongo na kesi ya l'État ndenge moko kaka ba coltan parce que mpese balobi PC eza en voie de disparition PC ezali damage ya kosakana nango te bo raisonner bampese oyo ebimaka na badali ya wese na babumbu na bayolo na babandal na bakingasani na matete bampese oyo biso to negizaka wana awa baliaka yango na Thaïlande na niva kosakana te gouvernement ya Fachi soki kota contact na gouvernement thaïlandais au niveau to ko exporter le bango bampese bako senti bampese oyo babimaka na badal bampese oyo pena balia ntufi bampese oyo balenda mpese tala mama oyo alami mpese aza kolia yango na sauce pimentée azoka kuya kosakana te mpese soki biso pe bandeko esthétique vraiment velo tala ndeko oyo na éviter cérémonie baosala pasala image wana baotala cérémonie soki ya nini soki baosala baventure soki pe nganga en plein journée boya fulaka moto kasi par erreur batumbi ye moto na mutu ndo epeli moto mutu eziki na éviter ndeko oyo akokufa to akobika tolakisi image oyo kaka mpona tote ya bino bosalaka attention mutu apesa yango pa mundoso te pasi bandeko natali image oyo na passé en revue na réseaux sociaux na kutana image oyo botala bandeko na éviter oyo eza église wapi eza na mboka nini nazomona lokola ba Zimbabweyen lokola ba Botswana nseva mais tala démarche oyo ni cérémonie oyo eza cérémonie ya bato wana te bokomi bato wana bango te po makamango soye ba soute komi na à l'œil ouvert boye pladoki do à l'œil nu ozomona ba cérémonie ya boye etamboleli oyo wala nini yeza konti na Jérusalem to ndeni ba église ya boye pasi ya kosakana te bandeko tala ka église ya kosambela ete ya yo voilà ndeko na kobetela osika boye lisolo oyo ezali mokuse ezali pena molai te kasi na sengi na yo mama benga mwana fanda papa fanda mama zala wana benga bana bayoka to bendaka bana matoi ozala na Kinshasa en fait ozala na Congo ozala na Angola ozala na Afrique du Sud ozala na Gabon ozala na France Belgique États-Unis partout siko ozali Canada bobendaka bana matoi tolakisaki bino awa na émission moko boye mwana moko batindaki ye c'était je crois
en Côte d'Ivoire, hein, en Côte d'Ivoire, ou bien à Benin, ou moi, on a une classe, alors on a dit 50 francs. Avec 100 francs, pardon. 100 francs, moi, on a qu'à aller 50, à bon but 50. À comme la classe, ça qui n'a comme qui kilo. Et ça, on achète une histoire, on a histoire vraie, tout l'accent est bien, moi, on a. Parce que autant, ça y est comme kilo, moi, on a son mandat à Koufi. Mbongo abakaki na nzela lokola appelle soto kobete lo bandeko esala ibongo na Lyon bandeko ya Lyon mikolo ma solo eza na mboka na bino mbote na bino bandeko ya Lyon on est ensemble ndenge bla lo bakaka soso liso ya kobeta kobanga te benga biso to kobeta liso na yo kaka ndengo lingi to bete yango yaya mama papa na yebi ke bosa belé bo tala ngai merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo et pas to kuta na rapona ko beta kama solo ya oyo ezoko la musaka ba esprit na biso okokoma mukolo boye obandi kokanga ba papa ndoki obandi kokanga ba noko ndoki obandi ko ba voisin ba linga ngate me otala ki bo elenge na yo tambola ki ndenge nini biso to ko betela yo mama o apesi so pas fiston pesa beta li solo oyo pona openie batu basala ka attention na nzela ngai loko ekomela nga na 15 ans mama yango aya Lyon na âge ya 15 ans mais sikoboye azaya une maman ya ba quarantaine déjà sikoyo boko yeba soki vi na ye eza ndenge nini sikaboye qu'est-ce qui s'est passé papa fiston tango na yaki na poto abengisenga pa ya na ngai na komaki na France na Lyon na balaye ko vanda tana 15 ans na ba préféraki babokisa ngai ngunda tango babokisa ngai ngunda bakene ko tika ngai na foyer ya Armée du Sali bande ko Lyon bo ya bozali bande ko Lyon foyer Armée du Sali na Lyon n'est-ce pas ndeko maka be ngai papa fiston yo sali mo sali na nzambe pona nini obete masolo ya lokuta mama na seki mama to obete masolo ya lokuta jour to kobeta li solo oyo etali yo etali famille na yo là oko comprendre que masolo to betaka ezalaka ya solo na ba chaque fois ndeko to betaka masolo pona ko nuire batuté mais pona ko sunga kaka esika ndeko akoi yo koya te soka isolo o intéressé o ndeko partager peut-être et ko intéressé ndeko moko songolo esika moko para masolo o to beta ezali ko sunga batu mama na ngai voilà na tango mona ote mais na pesika moi ma formule moi remarque pour masolo o to beta za tondolo te awa tondolo to liaka te awa solo na solo te c'est que bien maman na iba fiston na 15 ans na boki singa ngunda bande ko chabiso na foyer ya Armée du Sali bande ko Lyon bebe foyer Armée du Sali te papa fils fana rakuna siko moko ezala rapela ko bima na kei na ngai pa ya grande sœur na ngai benga senga na kende kotala bango jour moko na route na foyer na bimi na okende pona kende kotala grande sœur nanga o abengisa ngai na nzela to tambola na kutana na tantini moko bon tantina ngo yaki na ba une trentaine d'années na ba 15 ans doki à cause la pe mama mais yaya kaka moko to benga yaya abi non ça va okende bon na okende sika boy ça va tout ça la route ensemble ndeko landa ngai malebe benga mwana na yo benga yaya benga papa ba ya koyoka to benda rabana matoi na bilokota lokota babandi ko kende bakomi na gare na ebite aisa ngai bakomi na gare ya quartier to gare partie là on va bien te mais bande ko Lyon bo courger monsieur c'est ça gare ya quartier ça la carotte ça to ça gare ya partie voilà on va bien te mais a comme na gare quelque part bande ko Lyon bo comme la biso c'est ça gare ya partie to gare ya quartier tango komi na gare oye muto tambola à 15 tali bo amon lokola a tout mo loko ebende atala boy amoni bag oui quand même moi à 15 ans a eu déjà bag atali bago kitoko boy ndenge nini ala risiko sero wana bazaki na ye tala bag abi sero esi ozana chance bag kitoko boy bag mariage bago c'est la cher en tout cas ozana chance pena azipe bag wana asimbi yango inde akomi epa ya grande sœur na bango sika bane ko kende mwana malamu ABC grande sœur grande sœur tala la lokoti bag grande sœur aji bag wana atali bi pena lokola bag ya mariage bag kitoko anor pena boy bag kitoko boy oza mwana pena ya chance excusez-moi tanga yoki maloba wana epa ya sœur na ye a confirmé que ça va kitoko moi la mukepe ya 15 ans jeune ya petite fille ayebi na ete ajiba gwana atia ngo na liboko esika batiaka bag ya mariage
ya kotisi yango wana osali alliance na nani bana na biso ba ko surveiller bango bandeko ata mwana afandi pai na yo azali mwana ya ndeko na yo azali mwana ya cousin na yo ya cousine mwana nkasi nani po bana baza bana mike bayebaka te ebele bana bakanisaka surtout bana babotama libanda ntango baotalaka ba youtube baotalaka ba google ba facebook bazokanisa lokola bayebi koleka mikolo bayebi te papa mama zwaka temps ya koexplikaka bana soki otiki mwana na ignorance bana mwana muke 15 ans 16 ans tala kota 17 ans 18 ans akata zoya zima papu ya zokanisa ndio ayebi makambu nzoka ayebi te tala ta museur na ye a confirmer que bagi kitoko oza na chance baga kitoko ya sherboy olie bisa ke koloko te loko tali mabe koloko te yango to zwa bagwana te yango quelque part ye a confirmer ozi pas ta confirmer azongisa li bagwana mwana ngape alati bagwana na liboko oyo bataka bag ya mariage sans le savoir afandi pana bango pe bale ba sependo sutka les alaka po ya bagi ya foyer ya sigi alaka foyer ya Ahmed Sali na Lyon na pokwa azongi papa Fiston azongi na pokwa bandeko baleka na foyer Ahmed Sali bisna tokoma kuna te boyebu ndenge zalaka be foyer saka bataka ba mbetu ekoza na chambre moko ba 5 metu ba mbetu yango za ba mbetu hôpital ndengo ante ndeko ka bito betra maswali kuta za pa ko confirmer ça pe na France de Congo so le ka pe na foyer wana na ebité ndenge ba esi biso bosto betra lisolo kaka ndenge ndo ka pesi biso papa Fiston na foyer wana ya Lyon na ebité foyer à Paris za ndenge nini ya Marseille za ndenge nini ya Bruxelles na ebité mais o a pesi lisolo foyer ya Lyon bandeko bali so bandeko Lyon bali ba confirmer so balika na foyer wana ai ba mbeto ngo za loko ba mbeto hôpital donc na kati auditoire wana na kati chambre to bengo ka chambre ezaki lokola 5 mbetu na butu na ebike no na foyer balala ka bala mukana 5 heures pour la bakele kusuka suka mwana benda na bokele bo libérer sika wana papa Fiston to lali na butu na ba 2 heures du matin na lalaki mais na réalité wana bag na liboko na mona kutaka babomi munda na munda to ya olala na mona siko lumière ndenge ka totaka na ba film akarashika papa Fiston ndeto mona na ba film pena film ngana va ngo live boy histoire vraie et c'est la mine à Lyon bandeko bafana na foyer to sala attention okomona ape na foyer bandeke bele bazwa kindoki na foyer yaya bandoke bele beba na quartier wana obakanga mutetel ndoki akima yokata so akenda wapi asa na poto akima okata so asa wapi ana Afrique du Sud okata so asa wapi asa na Angola yaya kindoki ekomi na libanda ya kisasa kuto mwa bien ya Congo ko mwa bien bando kitu bayeba kiwana misuba akenda poto na ndenga avion lokuta na betre bino solomo ko maske ba Burundi moko ya bisanga to ya Afrique du Sud na avion ya poso nguba azabo na zusta ko mep awana a témoigner boyoka yi na l'accident de fait moni yeyo ayaka furisi na avion ya kindoki akoma pe na ko betre bino sur solo so bongi betre bino solo wana bokomenga sa betre bino solo wana ko bayaka na avion ya kindoki bando kebele baza libanda bandeko na ba foyer wana mama oza na foyer papa oza na foyer na bana ozolanda ngai kolingaka te muta pesa mwana o eloko surveiller ka no tira bana na yo muta simba bana na mutute o papa Fiston bagite alobi vaut me prévenir que guérir papa Fiston na moni lumière et encercler kaka mbetu na ngai na ebite soki bato o wa voisin nga na mbetu bade ko mona mena ebite na ndimite na mona kaka batu moko ya mikuse ya mindele basuki milai ba cercle ngai wana ba ebsinga toyepa na yo merci ndengo lingi koma mutu na biso na ndiko koma mutu na bino na ndenge ni habite yo za eloko na biso na kala eloko na bino teloko na mno na salango habite oza na bag na biso. Tant ici, on a la bague nabiso. Il parlait en français, évidemment, c'était en France, non? À Lyon. Tant on a la bague nabiso. Papa Fiston natali bague ango boye, bague ango bani ko pela mwinda e bani ko ngenga. Et c'est voilà. Ndenge siko na bague nabiso, tu dois faire ce que nous voulons. Il faut bana sala makambo o to ko yebisa yo. Soko boy mitali yo.
Abi je registre que non, na osa eloko moko te, na za bag na bilote bag oyo ngana lokota ki yango, na popese ngalo bota lokota bag habité, lokota ki bag wana me ezali ya biso, on dimi de mariage na biso ndengo te bag wana no. Papa biso discussion wana batu wana. Lokolo boy okomona, ai batu wana misu bazo bendanga na misapi, bazo bendanga so bakela wapi na bakolo, misu bazo swanga minu na libumu. Papa fiston, na esi biloke ba mbetu yango ya foyer ya Lyon. Et ça va mettre hôpital. Il y ça va bende na mutu na ngwa, na bende na mutu. Papa fiston na kangi ma bende na bazoko benda nga na zo ganga. Ba voisin nga bazoko yokate. Na zoko benda ba voisin nga bazoko yokate. Bazoko yokate. Na zoko benda ba voisin nga bazoko yokate. Ti ba disparaître. Tant va disparaître na tongo na lamuki na foyer en toye kuna foyer à Lyon nena sibino ba ko sukula ba 4h 5h pour ba libérer sika ndenga betelinga na koma kuna te. Papa fisu na 5h na koti sikoyo na douche na sokola na bandi ko sokola na zo bimga na benda bag wana ebima na benda bag ebima bag ebe ko papa fisu tika le sopi wana. Na tie savon batera savon na bag obendi eloko morote. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et comme ningangam, tant na siko sokola, na bengi pasteur oyo to bale ko resamba l'église. Na ba yana biso. Pasteur binga ina kombo, qu'est-ce qu'il a expliqué pasteur? Tana la otaki bag moko boye. Sikoyo na butu tala makamnga na moni. Na tongo na olinga longo na bag wana, bag elongwa te. Pasteur ebisiye. Non, ngana za na voyage, mwana sa eloko ezate. Ah ba pasteur. Ba pasteur mjaya, yo pasteur ba bengi yo mondima za na danger. Ozo na voyage, moyen osa eloko ezate. Yango na sa rabuno parmi les faux, ba vrai bazali. Tala mutu nzambe oh prophète Alijo, ndeko ba benga ba fiston, yo zo kumisa prophète Alijo makasi. Na biaya na kumisa te. Wala mosali na nzambe. Benga yi. Ozo efata na musika ka siko zali ya pamba ya mbongo te bandeko. Comment un pasteur va bengio ozo lo bosa musika moyen o sa eloko ezalite. Abisiko nga na suki na ngai. Na pokwa nango ba ye lisusu. Papa fiston ba ye lisusu na pokwa. Tona lala. Toyesi ko zwa ba to ko zwa yo. Bozwa nga to kende wapi? Même chose ba fisto babandi ko benda. Bandi ko benda nga bandi ko benda ngai na zo nga Seigneur Jésus. Omona balimwe. Kande ngwana. Papa fisto ba ya pendant 3 jours. Ngai mwana mukie. Kaka ndingo lobaka losambo efutaka nzembo wana esepesa kabiso. Losambo efutaka ya Losambo epola kate o mwana wala ba prière ya yemoko mwana 15 ans. Moi epaso na supa yana bango kuna ezalaki te. A osambela yemoko ka ndengo wana. 3 fois. Siko 4e jour na tongo tanga la muki na 5h akeko sokola tanga o sokola kaka boye ayo kaka bage longo na liboko na ye. Après ça prière wana e ko ina se ngala ka bagele le kaona. Aïe pas viston bandi o basala foyer ya Lyon wana baebi foyer Ahmed Sali aïe ba douche wana ezalaka donc espace ko ko det bag okomona yango abi ba viston na luka bag wana na luka bag na mona ka bag wana te bag e mona na te tina bimi na lati bilamba na zonga na kena ko betela grande sœur na biso tala bag ngai oyo na lokotaki ezalaki ya boye kasa bi ya solo obenga pasteur te habité na bengi pasteur zo bisangai ke no aza musika ana voyage moyen aizazate ba pasteur toloba te bosali na nzambe est-ce que okosa la prière na téléphone te pasi ya kosakana te ay pas fiston beta di solo oyo openyaka ba parents ba surveiller kabana papa mama soki mwana kanaki classe mwana ke classe benda kabana matoi ata muninga na ye aina chocolat na ye apesi ye chocolat
kondima te se kozwa chocolat ya muninga te apesi ye bombo kozwa bombo ya muninga te. Entre parenthèses na bete ya bino solo moko boye film moko na Afrique du Sud na kotanga kombo na yeti mais soka landi biso akoyeba ye abe tovanda na salon en fait ngana tovanda te na comme na salon okata suki na zoyo kazo beta lisolo pe clairement et papa ngana visiter monde ya bandoki et pas ya muninga na ngai ya sud africain. Oh ba sud africain surtout ya basi ya sud africain ba basi sanga moni ba sud africaine donc 87% basa ba chor o mona kawana la bibali na yebiti me basi ay muninga na nga wana to bana ko sala na salon to bana ko sala na salon aso do clairement bi oh mais biso na kutini na biso ko ne banda ko nganga ko sala makambo so ba bete kutu nga za kandoki oh batala nyo za kandoki nini ote na kandoki na bimaka butu to voir to na ba réunion. Oh elle a été curieuse ay bo bimaka butu boke na ba réunion ndenge ni wapi potala ka biso ni to ba ndoki na Congo abi oh soko lingi na ko ya ko zwa yo pe na butu comme ça ok ne komona bisika to kendaka ndeko ngana na so ka lisono wa beta salon ayi abi na ndima boya ko swanga na butu azwa bombo na kala soma bombo libanda apesa bilia bombo oyo wana moi na salon alia pe bombo afiba bombo esile bisava na butu na ko zo ko bangelo ko mokote so na bengio na butu bima wana ngana fa na salon et ça dit son absolu ya bague magique te na ça entre parenthèses pour la télé sabino boke bisaraba na bombo sombela mwana yo bombo yo moko ndeko wana webike ndeko wana fi wana abi na butu wana bata baninga msu na butu sida figwa na benga na kombo abenga na kombo 3 fois a comprenate à la muka ndenge nini abimati libanda ayebisi matana mkongo nga amata na mkongo na ye ayeba so voler lokola boyebi lokola film on notaka oh Superman ndenge Superman akendaka tala na ba fiba ngai nzambe na ngai na ba film on notaka eza ba démonstration ya bien te bandeko nanga fiona bi taka to betaka masolo taka betaka so nga pe na teli to ina so yoka abi kaka ndenge Superman akendaka fiona sida fika tende nganga na matana mkongo to kende to komiti na film moko boyaki toko abi telemo avanda wana na vanda wana basala réunion esila atanga na mkongo tozonga aya zongisa ngai na yoka wana soki pa komando ki na yebitenga na yoka ndambo wana betre soka na yoki entre parenthèses c'est pour dire quoi to benda bana matoi na classe bazo ka ba chocolat ya baninga te bazo ka bombo baninga te tout bana miki bana o ba mama oyo basala bana ya na école primaire bana école primaire basala ka romona azolia stock suite azolia bombo kojak mona fibi afibi sipe muninga to sala attention to penya kabana ya makamusie komela kabiso na kimuko to komela kabana biso ba parents doivent être responsables et ya lokola ndeko moko boyi bandeko na kamo illustrer na ba exemple belé pour la hotel sabino pour la kokebi sabino kaka kokebi sabino ndeko wana ye bana na ye do yalinga ko latisa bana bilamba ya griffe ya bankoma mwana ngalati chache mwana ngati ba Gucci ngasa nini akendaka ko yiba ndeko ngasa la France na Paris soka ali di solo oyo oyoka or te sibino mama Charlotte Kaputu sponsor émission oyo yaza na magasin pele ya Gaïa en Afrique du Sud asala la livraison partout dans le monde soki mwana lingala ba griffe benga mama Charlotte publicité de Gaïa na liboso kuna mona publicité akosunga yo I need water no problem mama wana ya salaka ndenge nini akota kana shop akendaka ko yiba to te ko laksa bino video ya ndeko ba oteki Londres ayako yiba na France bo mona ki yango wana ayiba kana juba kanga kiye e inira ya komi kolenga mama na kota abenga ngo beta ngana beta kana ngana beta ka fort mwana da ya ki anniversaire ya inane olia sombela mwana bilamba papa pesi mbongo sombela mwana bilamba ma koti abeti na magasin azola mwana bilamba ya bien na France na Paris azola mwana bilamba na France na Paris ayibela bala nzoka tanga yiba kiwana bandibu wana bandeko mona batikiye akenda alaita mwana bilamba tanga alati mwana bilamba na feti
na tongo boye mwana sala crise mwana na ye akoma presque infirme moi qui zengi mongol ozomona donc a sacrifier bomo ya mwana na ye et pas bandibu wana bandibu to badini bazwa molimo mwana et comment ko travailler quelque part yaya yo oyibaka tika makambo wana o sacrifier vo ya mwana pona yo via mwana komi sacrifier pona kimuyibi na yo pona ka mwana za le couple so mwana no lata so bela yulamba to benda kama to ibandeko yo zo kota na shop ba to zo yiba ozo katoloka ba zo mona ote ba zo ko mona yo ba zo ko linga yo za eloko na bango po ba ndenge nini ba ko exploiter yo bandeko ndenge nini ba ko exploiter yo okomona bando yo bada ko yiba na shop okomona yo vine bongaka te ozo na poto 15 ans 20 ans yo musala no papa o senga ka ba pondu na loka batu so okei na ndaka batu mama nani olami pondu te baselo pondu ke na kolia yo na feti na poto na Afrique du Sud oke na photo oke na feti na sachet soki ba lebi ka fete sili basali yo mwateka we koli oke de kolia musuna ndako honte à toi mawa mingi tozo ko bete masolo pona ko nuyo te pona ko peneka kabino ko talisa bino alors exemple ya suka pona finir boyebi ouais salamaki na Belgique ça na Belgique bandeko apesa ki masolo na na ko combiner masolo na bino pesa mi kusina combiner yango po ekwela le solo moko o to ko o mwana na kotaki bag magique po suka na bokoye ba suka na ngo sikao ndeko wana ya somba kablamba na babenga na Turquie asomba ki ba ensemble moko boye ya Versace ba chemise iso 5 ateke tikala moko etikala yona etekami na ngote bon et considère ki pe alors ça ba carton ba tina la kisasa pa na bango amino na taka chemise moko oyo ekela kisasa tanga ta chemise wana atinda yango pa na bango leki na ya mobali amona chemise ya chachi aponika wana abandi kolata wana leki na ya koma maladif akoma okoya maladi ya ndeke tiba kela l'église basambela prophétie ebima chemise moko boye e utaka na Belgique pa ya na yo chemise wana eza ya Versace eza ya bien te eza lango ya na yo te mais ça ndenge basala yango na usine yaya ba Illuminati autant basala ka biloko na yango moko da ka sacrifier ndenge to comprendre peut-être ba sacrifiera moko na douzaine wana osomle ko douzaine moko da sacrifier pour na bénéfice ya magasin alors so ko ndelo ko wana mabe kotaka yango to ba chaque fois osombi eloko na yo ata na magasin eloko ya kolia eloko ya kolata nyoso tu yaya okom na ndaku bondela ndeko ma senga papa fisto ko ni pasteur abitena pasteur te to beta ka masolo mena masoto beta ka oyo to zola ba expérience ba bebele soko kimi pa nzambe te mawa trop yango to senga na bino pe bosambela ka mingi pona biso te c'est que bien yaya yo muto mesana ko yiba na shop yo muto ala ba problème ato yiba ka otika afa otinda bloko la Congo elukelo makambu soki professeur imagine ka soki professeur bimakate ke yala ba ngasa pour rien ba ngalo banini ki yala ba nga poto ya Belgique mutakomo sile ke ndengo wana pone lamba wana to bonde laka prophète Alijo azali available ne ba en anglais benga na privé to ko pesa o numéro na ye akobonde la pona yo pour que ça soit problème nous anango ye akotalisa yo problème wuti wapi et depanaka ndenge monime kamba ye akoyebisa yo nana osalo ndengo wana e uti ndenge nini made wuti wapi tu obondeli et pesi pe solution yaya batu bazo ko témoigner pour la prophète Alijo ona lobaki te na lobby benga biso to pe o numéro ya prophète Alijo ndeko mwasi wana kotaki bagwana na kimukolo na ye vi na ye ekomaka bakomba na bakomba makambo ebele osala ezokende bien te asala baso ko attaquer mingi na nazo ko attaquer est-ce ezali batu wana ya mikuse wana nde bazo ko attaquer ye toni heureusement ye moka abi na sa ya nzambe peut-être po bitumba onga na kutaka nango so ele mutu nzambe te ndesi na kufa bagu wana longo na liboko ya ngomo ke bamonaka nini molimo sante ya ko longo na bagu wana bamonaka ye aza mutu na biso te posa kandengo wana ezala bato musu baliaka bango te bato musu bakota anda kwanganga te
Je crois que les gens bana mikie bana ko yebango o ke bakata o suki ya indien cowboy ce qui Johnny cowboy koko Simba. Bande ko suba kana bakata bango kisi, monsieur Simba, monsieur bakana bana no yo bele Simba tinganga bengana yo. Bokomi c'est que bien, oza nzambe. Mama o lelo na alors bagwana na âge ya 15 ans, soka la nzambe te la kenda. Batake ko na suko. Heureusement, attrape moi si à prier. Ce qui moi si à prier, te mabatro. Maman, papa, benda kabana matoi. Benda kabana matoi. Benda bana matoi, ba oke de classe, ba ke camping, ba ke wapi, et loko ya muninga azwa te ba envie ya kate. Oh, basalango, basalango te. Sinon te, mabe okota. Tala moi di solo ya muke, to bombela ki olelo, na poko lelo. Oh, to lobite, trobi. Tosuki awalelo. Merci na maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Loko Télévision. La sengi na yonde ko partager émission Oyo, soke sungiote et ko sunga pete ndeko moko songolo et sikamoko pakala. To partager bandeko Oyo, on t'a déjà abonné, partager, on t'a abonné te, au mon lien, to s'abonner massivement na Radio Loko Télévision, chaîne moko, programme moko Oyo, papa, mama ko fanda, baso ko tala elongo pona esunga binu. To partager bandeko. Merci Pelissousou, na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo, Radio Lokole, Télévision. Tokutani, prochainement, pour la numéro sur Radio Lokole, Masolo. Toko Souki Salisous, na kopé Sambote, na Mama Charlotte, pigeon à Londres. Vous combien, Mama Charlotte, pigeon à Londres. C'est que bien, il y a Papa Ibrahim, Yannick, Luta, avec un cahier, YL. Nyonso bon ankolo. Asa mystique, Nzambe na nyonso. Papa Yannick, Ibrahim, Nzambe pona nyonso. Nzambe na nyonso. Président orchestre Pesa Tango. On est ensemble. Ça nous va toujours au cœur, on est ensemble. Merci beaucoup. Donc, on se prochainement pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore
Contactez Radio Locole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.